nanu TV bana poto bana mikina bisaki bino ke ngana ko surprendre vie oyo na kati ya kin awa vie malembe vie ngana lingina yeba vie ngana lingina yeba vie ozana kin awawa problème nini bino bozala na mokonzi owelela kanini na mokonzi vie problème ezanini yazana mokonzi aza mwasi ozo fula bato bele vie zo afulie bele pe yo okomi kozwa vie azana bato belo ya fulio yebi vie obanda ki pe kotia ba photo ya mokonzi na page na yo ezani bino afulanga te donc soki azali papa epa nanga na lo bazali papa vie Karina azali papa te vino vie bino bokoli bokomi mikolo vetika via mokonzi vie ezani na tika internet na tika la mutu na yo zo ba wana la yete me vie botika la mwana ba tout en respirer vie ezani ni na via mokonzi vie ko classe à apprendre comment parler comment répondre aux gens comment internet etambolaka vie Karina azalaka déjà na monde média bana poto bana mikili boyebi yango bana poto boyebi yango ke Karina azala déjà na monde média ba vie oyo balingi ba nuire vie ya mokonzi bango yeyo vie zanini soki yete mutu aza bouriki oyo azoko bebisa internet azolinga kota biso chômage vie bazoba oyo ebele bazana ba page na ba grâce mbisi ba grâce ditungulu ba grâce ndakala ba kipeka bango nyonso na uto mona kutu clip mususu boye ya salite moko boya bimisi bino bozo fuleza nini vie wana eza top ya ba clip ave okosi classique vezoro kosi ave ngana lingana longa la chemise pona za la l'aise na se sentir à l'aise des problèmes eza te vie ngana zo ve tozo solo la ve eza bitumba te ve tozo solo la vezoro Vezoro to solola. Vezoro to solola. Ve to solola. To solola. Vie to solola. Eza di solo eza bitumba. Tengana lobaki eza bitumba ya maloba. Soko komo kimasere bozo kokali susute. Banyama obino bozo tinda kawana bazo finga ka mokonzi par rapport ya nini ba janvier ba biri. Baza batu oyoyo. Ngana za réponse ya Karine Mokonzi. Ngana za réponse rouge de la presse congolaise. Mais côté parce que là makambo oyo batu baza ko sepela nango ten internet pourquoi vitesse surtoutaki nango surtout za ba éducateur ya masse tozali bato to créer boro na ndenge mususu ye aye comme ko baby sa idéologie yango omona ke toza ko étouffer pe to ko étoufaka kaka ako disparaître vebo koka mokonzi te po aza étoile babombaka yango na se ya mesate abrila ka toujours mokonzi pas même inane na poto metala mokonzi nenga sali abeti bo rendre hommage na DJ Arafat bino tu boyebi yango bazoko kate bazoko kate bavie bakoli vie bongo bino boyebi yango te ke bozomona yango te ti boko luka bofina yango na YouTube pour les kakalisusu te pona nini alors conseil na ko loba na ye apprendre comment parler apprendre na ba aîné parce que na yelo konyo so même mapasa mukolo azalaka même la différence à minute tozolo ya ki mukolo na binote mais mwana ya batu soki azana étoile botika ya respirer vena ngami ya tembo botika mutanga ni mwana batu azosala makambu na yazo mene vie na ye botika mwana batu vivre Jésus reza nini vie la kopesa nini conseil na mutu na bino bolo banaye azonga na makolo ya ba prêtre lokola biso to rédiquer boko rédiquer na classe nini vie bino bozana classe te na tableau bino botangi saka boko édiquer Karine Mokonzi la baronne la patronne les news ça na combien d'abonnés eza na combien d'abonnés lelo peso ki ba abonné mata mingi parce que Mokonzi azalaki na page na yo banda publier makambo Mokonzi pas fula bino oui na lobby yo na mbula noza nango yo kofula papa na yo na kokofula papa na ngate mais papa pe asilaka papa kosila mais akoki ko oyo ko fula yete na kofula papa te mais papa sila ka boutique espace na la baronne à vivre vieux zoro yo na mikili masa zonga mobimba so na zoloba vieux zoro yo na mikili na lobaki na ko surprendre na makambu ya boye vieux zoro yebisa ngai na zomona kuna bazobenga eza bitumba ya maloba na ebisa ki bapetwa na nyonso na esa ki janvier amour PD ki fwendende vie na bilo yo afula rabino na zana ye na zuye na kini ya boye bozu wapi Karine Mokonzi la baronne la patronne vezoro ngana zana yo nzoto vie ngana zoto na rolia na yo ntaba mais problème na ngai eza botika vie ya Mokonzi po bino bokoli bosili ngana ke na retraite bokoli bosili kende oza déjà retraité bazo pesa pe ba pension pas chef de l'état bino boluka moi pe ya robima retraite vie eza nini vie ngana ebisa ki bino ke to robunda na nzoto te ba bazo luka bitumba ba bunda basala ba base na bango ya bitumba ngana lobaki guerre na nga bere rouge eza kaka ya malo
koloba eloko mususu te vie zoro ozoko koloba te vie obere rouge ya Karine Mokonzi ba réponse ya Mokonzi adversaire na yete oza adversaire na po biso nyonso tozolia bango naza koko na bango oyo zoloba wana koko na ye akende pa bana nanga ba Grâce Mbizi bango le mutu Grâce Mbizi asala kute loko esala bezi te ndenge esala ba nombre de vieux te Mokonzi abeti vie Grâce Mbizi abotaka Karine abotaka te ko comparer ta ya Karine ya robota na ne comité Karine azana venir mulaili boso na ye azana fleur d'âge robota tana ye robota soki kokia robota te akota ménopause te Mokonzi akota ménopause par rapport ya nini akota ménopause par rapport ya nini parce que azana na vie mulayi ezali boso na ye vie mulayi mais autant de bateaux atamboli nango ba kilométrage nzoto na ye c'est combien belé maman ngai te eza menace te maman eza nini ngala lobaka ke to lobanaka no to luka bitumba ozolanda nga mama te to lobaka makambo oyo eza na normalité Mokonzi azosala vie na ye azomene vie na ye mais bavie baza wana rien que mpona kofingaka Mokonzi à chaque fois bavie oyo baza wana kofinga Mokonzi atanga te Mokonzi boye na bo ok bazoba neti bajanvier bazoba neti babiri mama te nga mpe kuna na problème te mama nga mpe aye pona nga alors soko lingo menacer vieux Zoro menacer en dehors parce que nga ne mutu na bengisaki ye mama Karine etali ete aya kosala émission nga nazalaki koleka nga nazalaki mpe koleka nazalaki koleka nga naza beret rouge mosala na ngai eza oyoyo oui vieux Zoro afutaka ngai te me naye koluka vieux Zoro mpo vieux Zoro aza na monde ya net internet eza église te alors nasengi yo mon frère toza bato vieux Zoro aye émission awa asali émission na ye akota na ye na mutuka na ye asala nini akende makambo Karine soza yango na besoin nango mama yo okotela vieux Zoro nakoteli vieux Zoro te me nazwi parne parce que nga ne mutu na invitaki ye aya awa c'est un peu ça mon frère mama makambo ya Karine yo mpo bandaki koloba makambo Mokonzi yango nga mpe na bandaki koleka na moni yo ifuna tuna yo parce que Mokonzi alembi vie la recommandé yo kende na barafini tumba kende na bag solo bango nyonso solo mama problème eza te mama na respecto biso toza vacciné contre la violence ya bitumba te biso tolobaka te nga mpe nasali violence te me nazotuna vieux Zoro par rapport ya badire oyo nga nazolanda na YouTube abimisa ngai parce que awa te vieux Zoro kobima na yo sans vieux Zoro akobima na ye okobima no sans problème eza nango bitumba te ozobima okota no na kar okende me nga nayebisi bino botika vi ya Mokonzi vie bokeba na Karine ve bokeba na Karine bokeba ave bokeba na Mokonzi bokeba na Mokonzi alors kaka ndenge nazobisaka bino ke vieux Zoro yeyo akoki na ye te ba réponse ya Karine Mokonzi la baronne yango yo biso tozosala musala na biso tolobaki tokolemba makambo te masa zwaka vieux Zoro ndenge azokende zwaka vieux Zoro ndenge azokende biso toza kaka mpona musala na biso yango nalobaki boye bana poto bana mikili ngai beret rouge de la presse congolaise ya Karine Mokonzi la baronne la patronne ba réponse ya Karine ndenge kaka nalobaki boye vie nanga mi ya tembo vie nanga shiko Junior Kabananga Didio Kocha baza kaka mibalo bakala likolo Cristiano Ronaldo 6 secondes Junior Kabananga 5 secondes coup de tête magique filet ningana bino nyonso boyebi yango ya pas match ya pas photo ya rien à dire ngana za manga les descendants valables en Congo lozo sa terre wa mifumo pa vieux makulu toza kaka bakisimio bazaka mibale via kinanga na tikala kanga moko na lobaki makambo na kotika ngote oui na kotika ngote vie lizara zuma vangu 32 ans de pouvoir a fait